Tozanela wapi Totikane mama papa Tozana desilize Okei Nanu Zabe Asumayo Una okei Oza epemelo Yoko kutana Namokola suka Zambe asumayo Oza epemelo eloko na koloba edito image film we continue kaka frappe bango na film edito image eloko na osenga yo chikote bango edito image banza soko ya Congo edito image edito image edito image edito image Edino, image. Edino, image. Congo, liboso micro pendant ce moment on a VSSK Molenga, VSSK Molenga, nena ba relation na papi pepi ezalaki ndenge nini? Awa tozali na kata l'univers des artistes. L'univers des artistes et pour les musiciens surtout le monde. Alors, lelo, tu as un événement, il y a papi pepi. Le numéro boyebi papi pepi qui biso lelo. Et on te dit comme to sangani awa pona liwa ya papi pepi. Et tout ça là kango kaka pona ye moninga oya akele lote ba musicien nyos o bazwaka na kata France ngande kona bino serviteur na bino VSSK Molenga na Télébino place l'univers des artistes pour recevoir la situation non se sengeli pour les artistes ba évoluer dans la France yangona lelo tuzali na katia problème oyo bimo boyebek boyebi le kakebele tu as un problème yemeneya tu as un problème wemba tu as un problème ya taboulé tu as un problème ya dempousser tu as un problème ya ndikona biso awe manazai kuboyebi donc tutiki mutu mokote mission zozari kama na France biso to simana ye tokosala oyo ekoki mpona biso merci mingi boyeba kozala mitima malamu mpe tokosanga na biso selongo na bo baza na Kisasa na Angleterre na Bruxelles na États-Unis toali biso tout ensemble. Merci. Merci papa VSSK Molenga. Bemben nanga nazomona président Danos Kantani Boma azapena biso longo yena vela biso mbaki malauka bazana biso longo bango bazalaki penda po bayebaki papi pepi malamu na osenga kaka na bandeko na biso to ya matanga et on a 5 ans là to ya matanga to se comporter trop bien bozobe zalate baluyenga bozobe zalate parce que on a koufi à moteur et à directeur au ça règlement de compte na biso et on a 5 la bato wana o ebi kaza nyonga moninga awa matanga te o ebi ba wela ka mwasi awa te o ebi ba wela ka mobali awa te kolela ipepi matanga te bizoba wa te on a 5 ans merci Maki malauka to zapena président Danos Kantani Boma azapena biso awa elongo vraiment aye kolela ka leki na ye papi pepi président yoko zanga parole te président. Enfin, na yoka une nouvelle wana taon na uti Montréal na komia wa le même jour na komaki ya ngwa pe banosenga nouvelle ya papi pepi esala pasi mingi ali motu tomesana kine mingi et dernièrement tozaki na na fête ya matanga ya utamai asekisaka biso na bambaki ndenge moko sakana te na kanisi Molenga azalaki pe
tosekaka na ndenge moko osakana te. Donc na kamwe lelo nzambe abengi bon eza nzela ya biso nyonso tu bon toye tolela ye bakunda ye na esengo na mawa te mais na esengo parce que ayaki moto ya esengo. Ok, merci. Miko pendant sango Congo to ko le ka parigo te parigo oye ko compartir ma wana biso longo vraiment olobani na libota ya papi pepi dino image moko yebi matango za biso matango ya bana Paris quoi wana vient na biso ki pepi mukilo bime yebi quoi yema mutu ayembisa bandulise moko yebi vient na biso akufaki yango toza elongo quoi mais to kolande tina suka yango bibala mai ba parisien bana poto bole kaka makambo ezawa tosangana pona vient na biso ndemo boyebi ezwaka mutu moko te ezwaka batutu yango nalobaka ici c'est Paris, on ne parie jamais dans Paris et Dino Image pendant Sangwa Congo. Merci. Tous on a les grands, toi on a Bayakos, toi on a Zaba, yango bana poto makamuna biso toi to sangale longo. Merci. Son âme se repose en paix. Le Mélanie Malenga, Chapin Sakala, Robert Kitemoko, Mimi Kwaka la première dame Isabelle. Baroya ba matanga biso tout dans les longo quoi. Ah, Mélanie Malenga mon cœur. Merci. Merci Ripé Malenga Parigo, Motema ya Mélanie Malenga. Babi Mélanie Malenga oluka yango te. Aussi sango Mélanie Malenga. Nikese bayaka pe ayolela ya na ye. Papi ipepi. Nikese bayaka babi okomano Nzambe. Nzambe a fait ba qualification nyonso. Vraiment lilobani no koloba pour la famille ya papi ipepi. Ipepi azali musicien. Ipepi agi vie na biso. Maketu agi chiame. Agi na malamu na ye ana soutenir batu. Surtout bibembe tout. Ipepi ana za présent. Bon, on a outil playback, na sai playback na Noisy, nani au pardon na Nei Sirman. Mais si maintenant il faut na ya on a eu tout ya. Donc c'est ça quoi. Donc on a eu la Ipepi parce que habito le na ba le tout c'est vraiment ba le là. Ipepi c'est un grand frère. Donc on a eu pas ya grand frère na. Ko utana nga playback maman na eu ah. Na masanga mon Katanga. Mon pote de tous les temps. Il est à moi la pote à Tongo quoi. Tu es la vieille papi Pépi. Il y a un pire vient à 4 ans depuis bon mois. Mais bon, tu es là et kaka, ninga le béana aussi. Le président Mouké Katanga, il y a un de konaï ni kesu bayaka. Ma copine moi li lobaka Mouké. Et Dieu n'image toujours yo yebi kaka ma copine Fernande ndege tozali awa toi matanga toujours y a papi Pépi moto na biso à Paris to vane plus de 30 ans awa Koko Dipinda tozali awa toi na passe makasi surtout nga personnellement naza souvenir ya mabe pona ye parce que akola msanga na 9h du matin ala msanga petite sœur la muka kwa la moto sa Paris banani baso banani babundi na ko se moto sinyoso so na benge matanga abebi nanga te zelanga na vana kiti vana kiti po expliquer makambo moi c'est des kati ayebinga moi c'est des kati ayebinga na benga kawana so na bengi après pesenga moi c'est des kati to so na moi c'est des kati na téléphone kati azolo balobi ah mama ndeko na bino ndeka zalia wa akumsaka bino nazakane benga bi batala ndeko na biso balobi na ko boya yete na ozande kati na suka yango na mwana moi c'est kati sa félicité po avane mobale ti na suka tina suka yetaka mobale miso na monoko na mbasi bususu ya biso bakolinga bongo te mais ye mama kati oyo nzamba pambola ye apambole makasi poto ko sori na téléphone na ngai na ye parce que nani papi Pépi azako passer ngai na téléphone to ko sori ye
En tout cas, nous sommes bata Bordeaux, bakoya lobby, bata Bordeaux. Boutafwa na masivi, bazo uta Bordeaux, bazo ya. Ah? Nama mabea. Ah, yo po yevi. Mabea pe azo ya. Na boutafwa la, na masivi, restaurant juste merci na Bordeaux. Bazoya poto kunda basi strabiso mingi tala kaka strabiso en tout cas pour la yope ndenge ezali wana félicitations papa nzamba pambola yo ani biso l'hôpital ti ba pendant na biso ba comme na biso nza edine image umela dine image za moko te deux fois te za yo umela o sa rapport na biso ma copine Fernande ngam na yebisi yo ma copine Fernande gros bisous na bata Bordeaux Boutafwala na masivi na mabe azoya bakoya lobby bakoma lobby tokozela bango tozali à lobby Edine Mage Wumela merci bisous mingi Edine maman peut juste qu'il y a moi les lobbyalité maman je peux tout expliquer mais franchement pas qu'on aille bien koko di binda koko tsengo ujela bana bakuna ye bien liweza nzezo bakuna ye giton bakuna ye bien na komba isa masia oui bakuna ye bien bien bakuna ye bien très bien ah oui non bakuna ye bien Bakunda est très bien. Il n'est pas allé me jeter. Papi, Pépi, grand médecin. Pas méchant, c'est donc vraiment, beaucoup n'a bien. Et Zali, il y a tout le monde. J'ai du mal à parler. Babi Adrien naye aye kolela ndeko naye papi Pépi yango Adrien uti wapi boye na lenga bena ko beb c'est pas neufile papa yako matela mo bangena mutu na sete yaka tema soko mipi yaka na prier moi ça papi ikambute mbwani bomba zanga kolo na ete prier la prier ako pada na musuni na wadi soko prier na solo la papi de yo mo ke dio tera ko tera kwanga yo mo so de te musina te le papi na sina de kinde ko na wana ko sia tato ko sanga na so me la papi de tu ça na mino na mino le petit caché Adrien il est là on le mettait pas ça ma il connaît pas ça ma papi que dans on sait pas ça ma il a mis ba costume on sait bien le monter pas ça ma ko kota na yena te panza le panzito ya ma te la il pas de bien c'est bon il faut reconnaître l'idéologie n'est pas de Dissoko viens monter vous mangez café Babi Adrien ana yandi kwende kivundu tabu ya munwe yandi mawira me yandi boya wende Abitez beaucoup de raisons moi si vous avez raison moi je vous donne si vous avez monté que ça va togo ya vous avez togo les cas à mater kana nous faire les chambouilles wa ko ka kwetu wa monté que ça va sambo togo ya wa ko ba kuja ta kwa moi mais ku ba besu ya ku ba
Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atseke, les 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi yango. Soki moto na nakufite. Keba na ba commissionnaire. Na uti cimetière. Réunion munene. Ezaki na kata cimetière. Na ba wei ya monde entier. Keba na ba commissionnaire matanga. So mutakufi bayena liboma ba photo o bango bayebe sika ba kozwa soki nini bawe ya Congo, bawe ya Ghana, bawe ya Poto, bawe ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so bakufi ba problème ezanga raté oyoka ono mubule bimaki balembongo mbongo utaki na Poto balembongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles et sali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bukasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout bureau ba photo ezali okomona ba catalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tout oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso ya Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesika la photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto ba bâche ba kiti musique yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na bureau na bango na Château Rouge na bungi Château Rouge solution zwami makambo te obalelaki boye to tindi boye te donc nyonso zoleka awa so pe famille za na mubulu bazao na capacité que la police nationale et hier pour ça la sécurité lever du corps bato ba komemango bata sécurité balata uniforme suka na masolo au futi awa ba kundeli yo mowei na kini na nenga bien na ba qualité ya bien musique ezali o linge beta mboka na bino mboka tout ozolo musique obeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na ba photo ndenge nini lekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tout pepele global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00 Global PM service funéraire Patrick Malwavengi bawei non basepeli
soki moto nakufi te keba na bacommissionnaire nauti cimetière réunion monene ezalaki na kati ya cimetière na bawei ya monde entier keba na bacommissionnaire ya matanga so moto akufi baye na liboma bafoto oyo bango bayeba esika bakozwa soki nini bawei ya Congo, bawei ya Ghana, bawei ya Poto, bawei ya partout ya monde entier bazoseka bacongolais oyo bango so bakufi baproblème ezangaka te oyoka ono mobule bimaki mbale mbongo utaki na Poto mbale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bukasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolangana na nzela te makambo tout biro bafoto ezali